Mbote na bayonso bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Mbote na bino biskanya sozali, j'espère que tout le monde va bien. Biso ça va bien ngoli na nzambe azobatela. Merci na ningo bozwaka ton na bino ya kotala belema na biso. Tikete nzambe na lola amona bino pe apambola bino. Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux abonnés. Merci à ma visiteurs et merci à bino nyonso. Vraiment merci nzambe la à mon abino. Ko bosana ko aimer vidéo te, ko partager pe ko commenter et ko zala malamu. Voilà la famille na recette na biso ya lelo, toza na recette na biso ya ngai ya kokalinga. Eza toza awa toza na ngai na biso. Toza mafuta mbila na biso. Toza na aubergine na biso. Donc toza na ndembi na biso. Toza na pilipili na biso. Toza na matungulu, ail, solo. Toza na mwa assaisonnement na biso ya all peppers. Toza na mungwa na biso. Voilà ngai na biso yango yo eza ngai ya makasa. Dongola ki yango na sokoli epi na conserva ki yango na congélateur. Donc excusez-moi pour la voix na jeune. Donc la tie bon na tia juste mai moki pour eza congelé tant que toka et ko binisa mai nango. Donc on a besoin ya mai ebele te. To tia ngo na moto. Voilà, et toki ngai na biso toki. De tout mon idon eza ngai ya fraîche. De na lobi eza ngai ya fraîche to dongola ki et to tika ki na congélateur. Donc na tika ki yango bongo parce que na na tenter que ya kotoki sango avant na conserver yango pour na ebe baté donc na tika yango bongo na congélateur. Et voilà. Excusez pour la vapeur. Ngai na biso yango yo. Awa toza na aubergine na biso na ndembi na biso. J'espère que boyoka bien. Voilà, to tiende na biso na aubergine na biso. Na kati yango mais soki ki ubuni ki eko déranger ou ki toujours konika yango. Et matungulu nanga na ail nanga na niki yango. Donc pour nanga eko déranger ngate mais soki moni ki yo pona yo au préféré ou bina konika pe aubergine na yo. Donc ça choix personnel. Merci. Et voilà, to baloli biloko nyonso o to utikocha na ngai na biso. Et to tika yango na ba aubergine na biso elemba. Voilà, toza toujours wana tozo contrôler moto na biso. Tozo balula pe biloko na biso pona njongo na biso ezika te na se. Na ko ba solo nanga oyo na tikaki na côté na tie. Na zui dembu ma pilipili nanga na tie. Donc na tie pilipili parce que ba na ba olia na manga ngote. Na zui mafuta mbila nanga na tie mais soki olinga mafuta mbila te okoki ko remplacer ngo na huile. Na balula. Donc on est pour tout comme na ko kitisa moto nanga parce que naza besoin mafuta mbila nanga ebela. Donc kitisa moto nanga na ko banda juste ko balula yango pour ba légumes nanga na tie elemba bien et mafuta mbila nanga pe ebela bien. Donc na kitisi moto nanga na D. Na kitisi moto nanga na D, na zo contrôler so na moni D et kiti makasi na ko matcha na moi 3. Mais moto nanga vraiment eza na C pour mafuta nanga ebela bien ba légumes nanga pe elemba. Voilà, toujours contrôler nzungu na biso, toujours balola nde tulobaki, toujours la pour mafuta na biso ebela bien. Toujours continuer na ko balola ngo. Ngai nanga eza nango déjà ya kolemba, eza ngai ya makasi te parce que eza ngai ya fraîche nde na lobaki.
ezali nganga ya fraîche eza te baoyo tosombaka ya basurgelé po des fois oyo tosombaka déjà wana ezalaka mwa makasi par rapport ya oyo odongoli yo moko. Donc c'est juste que mafuta nange ebela na balégume elemba. Voilà. Auto on est toujours na moto assez, donc là toujours na moto assez, toujours balola. Et awasko na kobanda kofina ba aubergine nanga, na kofina aubergine nanga ndina lobaki soko moni ke boye peso musala okoki na okonika menga vraiment au déranger ngate même si ebungi na ngonyo sauté et ko déranger nango ngaite. Nazo fina aubergine nanga mais ba solo nanga na ligité et finana parce que na lingaka ba solo et mona. Solo lingate ou peut konika ou bien ko peut ko fina ngo. C'est ça. Donc on a le pouce à ba solo nanga na pembeni pour na lingite et fina. La recette moko eza yango vraiment facile, eza nango compliqué te. Donc c'est ça. Nako aussi ça kofina l'aubergine nanga na sima caméra et après nako zongela bino. Voilà, nazongi pour nanga boye c'est bon. Dès la lobi que vous dérangez dans nga te nga pour nanga boye pas de problème. Donc awa tozwi assaisonnement na biso totie tozwi mungu na biso totie kobalela nabomi nanga bambuma pilipili nanga donc na fini bambuma pilipili nanga comme na esa binoki bana baolia na bango yango te nabomi yango vraiment mpo na enjoy. Voilà. Et kala tenga ngana biso ezokoma nango ready pour eloka compliqué ezawa te. Voilà la famille, résultat ya ngana biso ya kokalinga yango yo. Je crois que ezalaki vraiment simple pour tout le monde à comprendre que ça là. Donc on a eu ce nom ngana qui c'est béni et l'engezanga di pasta. Donc ngana na accompagner ki on a makaya ba kokalinga na safu na fufu. Donc soko lengi okolia ngo pe na kwanga na ebite okolia ngo makemba soko linga fufu te soko linga ka kwanga te okolia ngo makemba mais ngai na teke ngo na fufu na préféré pe okolia ngo kwanga pourquoi pas. Donc c'est ça. Merci na mino soba obo kolanda nde tuloba toujours bandeko eloko o moni ki esepelisi te okoki kolongola olongo na yo eza na problème te. Alors merci beaucoup bandeko, bobo salaka te ko partager, bobo salaka te ko commenter pe ko aimer vidéo yango na nde soutien na bino na kati ya chaîne na biso. Merci bandeko pona lelo tosuki awa tokutana mbala ya sema. Bye.